nyonso info linga la journée peuple pour na peuple to funga basango na miso pour na kotali sabino ndenge mise en place na kati ya la police nationale congolaise et salamaki mercredi 2 avril bolanda ba détail na yango elongona na Dine Asona. Na ordonnance oyo etangamaki na chaîne nationale mokolo ya mercredi 2 avril 2025 na oyo etali mise en place na kati ya la police nationale congolaise bosengeli koyebake désormais awa na ville province ya Kinshasa Général Israël Bakulu Kantu ye akomi commissaire provincial ya ville province ya Kinshasa et bongo général Blaise Kilimbalimba ye banome ye lokola commissaire divisionnaire na Katanga. Joseph Alimasi Biganagwa ye banome ye chef ya la police na Congo central et bongo kuna na province ya Lualaba désormais Albert Amisi Nyembo yende ako diriger la police kuna. Léon Bassa Isaka ye banome ye commissaire provincial ya la police na Maniema et bongo kuna na Mai Ndombe Murula Mwenze yende ako kamba la police. Nzala Ebola Tabu ye akomi commissaire provincial na province ya Lomami. Angel Yanganga Kazonga ye akomi commissaire provincial ya la police na Kwilu. Na province ya Kwango désormais Narcisse Mouteb Kachad ye banome ye kuna lokola commissaire provincial. Flor Mandembe ye banome ye chef ya la police na Sud Kivu. Luke Soulembi Francis ye akomi chef ya la police na province ya Mongala et bongo kuna na province ya Nord Ubangi désormais Christian Kongolo Kambale yende ako diriger la police kuna. Wasongolwa Ngana ye akomi chef ya la police na Sud Ubangi et bongo la province ya Sankuru Alisa Job wa Job yende ako kamba la police. John Chabwine wa Mingo ye banome ye commissaire provincial na province ya Tanganyika. James Yave Mukaya ye akomi chef ya la police na Chwapa et bongo na Chopo et komi bongo Maniak Kabeya. Silvano Kasongo ye bamite ye na Bazwele. Kariel Kisaku ye banome ye commissaire provincial na Équateur. Ici au Roger ye banome ye na Otwele. Chibund Kapend Henri yende banome ye chef ya la police kuna na province ya Olomami. Présidente ya parti politique Babengi ANCP Mouvement Ekoki Inatosha Marie-Josée Ifoku ayambamaki mardi 2 avril 2025 le qui est pas conseiller spécial na matière ya sécurité chef de l'État Eberande Kolongele na cadre ya ba consultation pour na formation ya gouvernement d'union nationale. Stéphanas Kande Nathalie Marie-Josée Ifoku a répondu qui en cherpe annonce na ba consultation oyo ezali initié et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bit ya koluka unité nationale mingi penza na contexte oyo ya crise sécuritaire oyo ezali ko déstabiliser est ya République démocratique du Congo. Ndenge boyebi déjà que ba pour parler oyo ezali conduit et pas ya conseiller spécial ya chef de l'État en charge ya sécurité mwana mboka professeur Eberand Kolongele lokola moko ya ba figure politique influente na RDC ancienne candidate na présidentielle ya 2018 p 2023 Marie-Josée Ifoku atalisaki urgence ya situation oyo RDC azali na yango. Marie-Josée Ifoku alobi moto ezali kopela na ndako alingi ba congolais bayeba ke tango moto ekopela makasi même ba voisin bayaka koboma yango ata kutu bazali invité te. Tozali na temps ya koluka unité to pe bomoko lokola mama asengi na ba congolais nyonso pe ba politiciens en particulier batiana nu pembeni koswana na bango tosangana pona ko défendre république. Mutu nyonso a se déplacer pe andima kofanda na mesa ya famille pona ko discuter apesa ki na conseiller spécial ya chef de l'État proposition ya ko créer institution d'appui à la démocratie pona ko favoriser dialogue moko permanent entre ba politiciens pe ba membre ya société civile. Boyo kaye moko ndenge asololaki na micro ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple. Nabengi Sami Lelo en tant qu'ancienne candidate aux élections présidentielles et Nae Kolobawa comme une potentielle
présidente, que j'aurais pu aussi être présidente de la République. Et on a lobaki que, en tant qu'ancienne candidate, Nami Lobeli que, tozali obligé, ezali te makanisi na ngai, et tozali obligé à côté les mains, ko sangane longo, parce que na français balobaka, les linges sales se lavent en famille. Et ngana kanisi que c'est pas le temps de s'exposer aujourd'hui, c'est pas le temps à se fragiliser, mais ezali une situation malheureuse où il faut tout saisir en pour tout réparer les problèmes à travers le gouvernement de la cohésion nationale et biso te proposer pour la création il y a une institution d'appui à la démocratie et institution qui permettre dialogue permanent. Il y a tout le temps des conflits na kati ya mboka, il y a tout le temps des guerres entre politiciens et biso to kanisi ke kozala na kati ya espace wana et ko permettre biso to kende ko régler ka ba problème ebele au Congo. Honorable Maoto est député provincial Eli Aselumba Basalaki de Centre Moko. Jeudi 3 avril Elongona ministre provincial il y a ITPR Alain Chilunguna ba différents tronçons il y a commune il y a Selemba ou Christian Kangabeni Riti Mapindemi. Bana ya komini ya Selembao esengeli basepela pambate bapona moto ya malamu moto oyo asana souci ya bana komini ya Selembao ezali bongo honorable député provincial Maotwene les responsables ndenge bango moko babengaka ye mikolo eleki asalaki ba démarche ya ndenge na ndenge pona komona ba tronçon ebele oyo ezalaki ya kobeba na komini ya Selembao eyeba na kozala réhabilité bosimba ke ministre provincial ya UTPR mwana mboka Alain Chilungu mikolo eleki atindaki ba émissaire ya ndenge na ndenge bakitaki na terrain pona kotala ba différents tronçons na commune ya Selembao kasi ezalaki bongo mokolo ya jeudi 3 avril 2025 na se ya mvula oyo enokaki na tongo Maotwene député élu ya Selembao les responsables elongo na ye moko ministre provincial ya UTPR Alain Chilungu bakita na terrain babangaki mvula te lokola ba géant mibale ya ville ya Kinshasa bana ya Kinshasa ya solo oyo bazana besoin ya ko changer ba donne na ville ya Kinshasa babangaki mvula te bakitaki na terrain ndenge bino moko bozali komona commune ya Selembao ininganaki na ndenge ya kosakana te komona ke malgré makambo nyonso ezape na bato oyo bazana nuna posa ya kosala mosala pona kongengisa ville ya Kinshasa enfin que population azala à l'aise awa bakendaki na avenue manifeste et pas wapi babandaki batamboli makolo côte à côte ti na direction ya Birmanie bakendaki ti na suka kotala et loko nini esengeli esalema yemoko ministre provincial ya UTPR Alain Chilungu ki mona meso elongona honorable Maotwene ba moni vraiment ki mona meso population pe asepelaki komona ke ba autorité bakiti na terrain na bango na micro ya Info Lingala journal ya peuple boyo kandenge honorable Maotwene député provincial élu à Selembao les responsables à lobby Ibsabana Selembao nyonso ba batela kimia je crois basala ki erreur te ya ko na biso comme balobeli na bango musala yango to en tant que natif à Selembao 50 ans na Selembao to yebani oui échange na biso ezala ki changement pour na par voie amoureuse ya sagesse sima ya requête moko na kotisa ki la question orale na débat et pas excellence sur abandon ya caniveau quelques caniveaux ya commune ya Selembao je me suis dit bon aya ko s'exprimer di goso ya ensemble ba yebisa biso ce que ça na compétence et na compétence à mon et après bon on s'est dit oh to ça la pour assemblée on peut aussi le faire sur terrain dès que benyango voit moi sagesse tous ça là oyo bing voit sagesse pour que ba besoin ya population ya Selembao vous allez quand même considérer o ba yeba ki na lancer ki la côté qui question on va na débat oyo za suite ya eloko na sala ki to ka voit sagesse pour que tu apaises l'esprit le rassemblement musala malamu sala makati nous on a suggéré tout qui na voit moi sagesse pour que oyo za besoin na biso za quand même
plus en compte. Bosimba ke descente oyo ezalaki descente moko vraiment ya espoir esukaki wana te. Honorable Maotwene, député élu ya Selembao, les responsables akendaki tina avenue 24 novembre epai wapi akendaki ko bandaron pwe mola akomaki na bambole kotala ndenge nini tronçon oyo bazali kobongisa epai wapi misala ya kafu ezali kosalema bate beto moko na ndenge ya kitoko beto ya musuni ndenge kaka bakino bamesana koloba awa mosala oyo ezali kosalema genre ya beton oyo tuyebite soki tokolela lisusu ekobeba mokolo nini eyebani te. Bana nyonso ya komini ya Selembao balobi basala shwa moko ya kitoko esengeli ezala kaka boye pamba te bayebaki deja honorable Maotwene azali vraiment responsable. Nangamo mosusu bosimba que parti politique Union Congolaise ikona mukuse nandela ya secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Brege Engali Obama a procédé ki week-end eleki na installation ya 17 cellules na commune ya Nsele. Fabrice Lundomi héritier mapindemi. Azali kokoba na vision ya feuille de route oyo ezali bongo ko implanter plus de 1000 cellules d'ici fin de l'année 2025. Secrétaire exécutif provincial camarade Brege Engali pour la parti politique babengi Union Congolaise ikona mokuse ya autorité morale professeur docteur Daniel Mukoko Samba VPM ya économie akitaki bongo dimanche 30 mars 2025 pour na ko installer 17 cellules mokoka na commune ya Nsele liboso ya ba nouveau dirigeant ya commune oyo. Secrétaire exécutif provincial Brege Engali Obama Mfiri ataki na avant idéologie ya parti na bango babengi ikope implantation na yango na totalité ya émergence ya parti ba équipe na ye bazali bongo composé na ba militant basi pe mibali bango nyonso babengami kotombola likolo parti politique o babengi iko pona ko assurer expansion na yango pe épanouissement na yango na ville ya Kinshasa. A profitaki pona cadre ya clôture ya mois de la femme vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur docteur Daniel Mukoko Samba oyo azali autorité morale batindaki lomoko ya malonga ya bapane epai ya secrétaire exécutif provincial Brege Engali Obama pona ko distribuer plus de 250 pannes et paye ba maman oyo bazalaki présente na événement oyo bango nyonso batondisama kine sengo kozwa don oyo ya maputa et outil et paye autorité morale ya parti professeur docteur Daniel Mukoko Samba bango nyonso basepelaki makasi nazo tambola pona ko installer parti na bakwe na ba rekonyo surtout ya ville province de Kinshasa ezali musala oyo autorité morale le professeur Daniel Mukoko Samba oyo batindaki ngana sala elongo na secrétariat permanent musala na biso tozali ko sala ezali PTT mais lokola tozali ba soda ya Union Congolaise tozo kota partout pour lobby Union Congolaise ezala implanté suffisamment na kati ya ville province de Kinshasa oyo ezali rayon d'action na ngai na commune Nsele pona ko installer 17 présidents cellulaires oyo to installer bango ba outil de partout bayaki lelo awa pona to installer bango bazwa ba insigne ya parti bakota terrain pona musale kende liboso bosimba ke bato oyo nyonso bazali installé lokola ba responsable ba cellule na commune ya Nsele esengeli désormais bakota na champo na kotombola bendele ya parti politique Union Congolaise ikona mokuse ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba ville ya Kinshasa déjà ekangami bisika nyonso koleka ikona iko na bokasi ya secrétaire exécutif provincial Brege Engali Mfiri Obama elongo na équipe na ye ensemble bazali ko soutenir vision ya autorité morale ya parti professeur docteur Daniel Mukoko Samba oyo azali VPM en charge ya économie nationale iko c'est mon affaire iko ya yo iko ya ye iko ya biso nyonso. Toujours en rapport, il y a dossier, il y a agent, il y a la police et circulation routière. Bolanda réflexion info lingala ça les bino.
ndenge kaka information etambolaki na réseaux sociaux pe na différents médias ya République démocratique du Congo par rapport ya liwa ya agent ya police ya circulation routière Kabeya Senda Fiston oyo akufaki après avoir kozala brutalisé ndenge information etambolaki epai ya belema mosusu ya police nationale congolaise oyo bazalaki komi na garde ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka ba information ya ndenge na ndenge ezali kotambola ba autorité ya mboka ba telemi pe ba beti loboko na mesa balobi ba enquête esengeli esalema justice esengeli esala mosana yango pona koyeba banani bazalaki coupable ya situation oyo na tina wana tango culpabilité ya moko na moko ekozala établi etumbu ekolanda moto na moto oyo asali mabe kasi na ngambo mosusu bato bazali kotala ndenge nini ba autorité ya likolo bango moko pe bazali kotosa moboko te zokande bango bazali censé ya ko faire respecter la loi awa na mboka na biso République démocratique du Congo bato ya lopoto balobi l'exemple vient d'en haut boyendakisa eutaka likolo même tango ozali papa to pe mama na ndako tango ozali kopesa ba instruction na ndako yo moko esengeli oyeba na kotosa yango mais tomonaka tozwa kaka ya ko violer sens unique na banzela na biso ya ville ya Kinshasa mingi ezalaka kaka ba cortège oyo elekaka na vitesse moko ya makasi pe yango ba violaka toujours sens unique bazali ko rouler na sens interdit nzokande eloko oyo ezali lokola mobeko ezalaka pona bato nyonso ezali kaka pona classe moko ya ba citoyenneté kasi mobeko ezalaka impersonnel moto nyonso esengeli akita pe asaila mobeko soki biso nyonso na République démocratique du Congo tokolobake mobeko eza na ndeko te mobeko eza na mokonzi te mobeko eza na yaya te esengeli mobeko ezala aplike pe moto nyonso akobuka mobeko esengeli azwa mbano na ye ekozala eloko moko ya malamu botala bino moko ndeko oyo kaka na mosala bande kosala pona kotosa mibeko to ko faire respecter mibeko oyo ba autorité batie wana botala likambo ekomelie to kosenga na ba autorité ya mboka na biso moko tozala bandakisa soki tolingi mboka ezala vraiment état de droit. Non, enseignement bosimba ko ba élève ya complexe scolaire maman pemba école la fondation Nerombungu basalaki na kilte na bango lokola momesano ya chaque lundi avant ko banda mosala la dilando héritier mapindemi ndenge kaka ezalaka momesano ya chaque lundi na complexe scolaire mama pemba école ya fondation Nerombungu boye initiateur na yango alobaka tango nyonso Dieu est notre force donc nzambe azali makasi na bango bosimba ke lundi bango nyonso basanganaki pona culte ya momesano ba enseignant pe ba personnel administratif nyonso bazalaki wana boye mote ya mokolo ezalaki évêque Dani Nzita ateyaki na mokanda na Galates chapitre 4 verset 19 alobelaki mingi bana na nzambe oyo nyonso bazali koyoka liloba na nzambe esengeli bazala transformer liloba oyo esengeli transformer bango pamba te batei bakoki koteya kaka pamba te kasi nkolo Yesu azali kozela transformation ya bana nzambe par rapport ya ba message oyo bazali koyoka. Coordonnateur ya complexe scolaire mama pemba Nsimba Ngwala yepe azwaki maloba na sima pona kosenga na ba enseignant pe ba personnel administratif nyonso basala ka suivi ya bana na ndenge ya malamu pendant ba cours ezali kopesama pe pendant que ba aire ya récréation oyo bana basakana kalibanda to pe na boye na bango esengeli ba veyaka na bango pamba te ba accident ya ndenge na ndenge ekoki kosalema tango bana bazali kosakana esengeli suivi ezalaka makasi message oyo ezalaki capté 5/5 culte elekaki vraiment kitoko boyoka moko ya enseignant ndenge expliqué na micro ya Info Lingala. Culte tout d'abord zali ko kumisa nzambe me biso tosalaka na lundi tout d'abord lundi ezalaka premier jour ya semaine tobandaka na nzambe totamboli semaine mobimba nzambe abateli biso tosukisi misala na biso na samedi dimanche toke kokumisa nzambe lundi avant tobanda ba personnel nyonso tolongoli motu te tobandaka culte na 6h30 pona kosenga makasi pona kosenga bolingo na nzambe pona kosenga nguya na nzambe ekamba biso
poso mobimba lisusu. ezali malamu boye na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu batia kanzambe liboso ndenge initiateur na yango muyimoko honorable Nerombungu alingi yango makambo nyonso ezali kotambola kitoko na complexe scolaire Mama Pemba. Ba reporter et info linga la journal ya peuple pour na peuple basola kina moko ya ba responsable technique ya Metelsat Augustin Togisabo o ya expliquer ndenge ni situation ya bamvula et kozala na mois de mars pe avril Bolanda. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est des mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans des périodes excédentaires de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leurs vies et les biens qui peuvent être vulnérables. Population avani na venir révolution na commune ya Selemba ba komisa ka niveau principal na bango nde fulu po na kobwaka bosoto après bongo kaka bazolela ba inondation reportage. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa ba komisa ka niveau principal oyo ememaka ba mai pona kobwaka na ba rivière ba komisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge ba bwaka ka yango kaka na ka niveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko Mbao me batondisi tracé tondi ba sate ba ya ochaka na butu bele batondisi tracé mabe ko balungu na ba salité o tracé ezala bien komine ezala ba salité to yeba te mais to mona ka ba salité soki ba ma ezo ya na ba fulu pe kuna na wengi yake bele awo tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na kanivo te pamba te kanivo oyo esalemaki pona mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka pona bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao Kotiva pesali potopoto kitoko pona bala na bino bazala en bonne santé. Ah merci Yabouinde bana nyoso baza kuringa à la prochaine. Buzala kwa
protéines et énergie. Ah papa, merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodona Bino. Baba kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto protivac. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka protivac. Ah ba sisi kulia ya bango protivac. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivac. Poto kitoko pona ba bébé pro. Pona kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de ta Papa Griffe na 7e rue métier résidentiel juste na petit boulevard. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman la biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et loko moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les que bolite loko la ilk oye na dimina loko le mort na dimina loko le mort ateza loko le mort na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité au na petit boulevard Limité résidentiel et pa wapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sapeur d'État Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Merci na confiance pe fidélité bozala kono na info linga la journal peuple pour na peuple soki bo sepela ki na édition ya mokolo le ba merci na Igor Tingi wazala ki na sima caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kaila pe Nadine Asona supervisé pa ya héritier mapinde na montage kuma make pa ya Fabrice Lundombi pe Christian Kenge benga na bino to côté na mokolo ezali ko ya au revoir.